maka bilili ele kama lobana ebele bokomona ndenge na lati bokomituna soki nakomi ingénieur to pe nakomi architecte pe ndenge bokoremarke toza na kati ya chantier na chantier pourquoi parce que na mokolo ya lelo tokolobela makambo etali construction bandeko ebele na libanda ya mboka boza na posa ya kotonga bandeko ebele na libanda ya mboka bozotindaka mbongo na Kinshasa to pe na Congo bien na mboka mpona kotonga mais problème moko eza kosepozaka soit problème ya construction durable c'est-à-dire bandako bozotonga ezomelaka te soit problème ya kotonga yango moko c'est-à-dire matériel na nyonso ezoconstituer construction et na yango BMTV evandaki emeki un peu kokanisa nde na mokolo ya lelo toyaki koluka ingénieur Benjamin Fitou oyo azali DG to pe directeur général ya bureau d'études et contrôle Benjamin Construit na ye nde tokosolola maemoso etali construction mpona kopesa bino bandeko boza libanda makanisi lolenge kani bokoki kotonga pour que investissement na bino eréussir. Tokuti yo awa na kati ya chantier tomoni ozozwa ba mesure est-ce que tokoyeba ana chantier ozanani? Merci beaucoup pour la parole. Awa na chantier nazali ingénieur et au même moment nazali entrepreneur. C'est-à-dire le directeur général il y a bureau d'études Benjamin Construit. Et awa toza wapi chantier za banani est-ce que tokozoma ba précision? Awa toza na Njil précisément na quartier 13 na cimetière ya Kala ya 13. Donc, ils ont un chantier à Bamaser, ils ont une école, Tonga. La kati ya école il y a chantier, il y a Bamaser. On a kati école Bamaser. Vous avez une salle de classe, une toilette, ils ont une robette qui sont sur le chantier, est-ce que tu as? Oui, tout ça na kati ya na chantier, toujours bakisande ba salle. Vu que l'école existait déjà, mais à un certain moment, l'école les qui n'a pas problème, il y a ba locaux. Le fait qu'il va se battre sa section sous des bails qui consulter biso comme bureau d'études, to ajouter 12 salles. Il y a tout autonga, tout ça na rez-de-chaussée. Nous allons à bientôt toujours beaucoup les dalles pour que tout côté de premier niveau. Est-ce que tu as visiter le chantier de Ronayo? Oui, pourquoi pas. La première salle na biso, il y a école où tous autres on a sur 4 locaux. Donc, awa précisément ils ont véranda. Là c'est pour fonctionner. Hall il y a bana, entrée et sortie, il y a bana et circulation. Il y a une première porte, il y a une où ils ont la fenêtre. La fenêtre pour la lumière ainsi que pour l'air. Nous avons la planche awa, awa chevron. Ils ont juste des coffrages pour que tout le bateau coule premier niveau. La dalle la biseau, nous avons. Alors maintenant, nous avons la deuxième salle. Nous avons la deuxième salle. Porte d'entrée dans l'eau. La deuxième salle. Nous avons les coffrages partout. À bientôt, toujours couler dalle. Mais aux hommes, on a toujours la salle la biseau. Il y a 7 mètres, 6 mètres et 50. Donc c'est ça. Olobaki que aux autres la sœur, c'est que Moussa les a sérieux. Oui, précis oui. Ils ont chanté à Bamaser, il y a Basango. Alors, Binonio Sorboyebi, quand le Basango va accepter qu'on puisse marcher dans un bureau d'études, c'est-à-dire il y a des serriers, On n'est pas seulement là dans ces chantiers, tout ça, les Rabango va chanter presque Nyonso. Les autres ont l'école par-ci par-là, à Kinshasa. Avec le temps, on va sillonner. Même au prochain numéro, il y a beaucoup on va chanter Nyonso. Donc, là, toujours, on a 4 chantiers. Oh, nous sommes à la salle de classe. Oui, oui. Alors maintenant, tu as la troisième salle. Il y a des gens qui ont beaucoup de dans la troisième salle.
Nengozomona, la troisième salle. Là, toujours une étape d'abisso et un ouvrage pour que les gens puissent tellement le lieu dimanche, on fait tout ça la visite, il y a chantier en qualité d'ingénieur ainsi que directeur général. Il y a une évolution, il y a chaque chantier, il y a une semaine pour que tout puisse avoir un programme, il y a ça là, la semaine de l'année. Donc, troisième salle d'abisso. Ah, toujours que la quatrième salle d'abisso. Il y a quatrième scène là. Donc, alors, ici, quatrième scène toujours la même dimension. Nous avons 7 mètres et 6 mètres et 50. Donc, alors, il y a quatrième scène là. Nous avons toujours une étape là. Il y a un ouvrage. Donc, pour que bientôt, vous voulez d'aller là. Nous avons quatrième salle. Je crois que ceux qui m'ont posé à la tomate à l'ipolo, au moins on a fait toujours des hall, circulation, couloir, n'engagez pas de sokuna, et ça permet d'entrer et sortir à chaque salle. Donc, nous avons un couloir dans la awa toza na likolo tozosala mosala ya ferraillage pour que bientôt tozokule bino omoni bazokanga bapano. Donc ferraillage c'est-à-dire soki tobana terme oyo bandeko nyonso oyi kocomprendre bazokanga mabende babarre de fer pour que toluka tokule dale bientôt nde tozosala mpo mosala na libandeli mwa badifficulté ya moke ezalaki par rapport chantier ezalaki opérationnel directement avec bana et bana tobandaki koya mwa kodéranger biso jusqu'à ce que tout bima part. Et ça, moi, je comme la difficulté parce que c'est qui des fois, quand on travaille, moi, je travaille comme il faut pendant la journée. Parce que bah, on ne pas que travailler comme il faut parce que tout déranger. Mais donc, pour le moment, c'est résolu ces problèmes-là. Ingénieur, est-ce que vous pouvez rassurer la diaspora que ceux qui ont chantier école, oui, c'est confirmé parce que les chantiers à Libosoté, donc on a chantier. Souvent on travaille en collaboration avec la CRO. Donc ceux qui projet Zali, on est là du début jusqu'à la fin, finition jusqu'à ce que Banabaye Bakoti et tout est à l'opérationnel. C'est vraiment assuré, très assuré même. Awa tozali na kati na Njil, précisément dans le quartier 13, dans l'école Vedruna. Il y a 12 locaux comme vous voyez. Donc les 4 CDG Sili, ils ont coulé dalle pour que tout banda premier niveau. Donc c'est ça autori ko assurer bandeko baye ko landa biso na kati kuna misala. Merci ingénieur. Tu continues visite pour na chantier monsieur. Merci. Commune ya Maluku, donc dans la cité d'espoir précisément. Toye awa pona to visiter pe ba chantier où les opérationnels kotoyo où ils ont la responsabilité à bureau d'études et contrôle Benjamin construite.
donc tokokende totala pe bachantier oyo déjà oyo etongami oyo esili na oyo eza en cours kote oyo na cité oyo avant ya kokende na bachantier mosusu. Premier chantier na biso na Maluku na cité d'espoir ndenge toza komona bino moko na bilili toza na chantier oyo eza en cours sauf que le dimanche nde baouvrier bazo travailler te nde biso toye ko rendre visite comme on le fait toujours chaque dimanche na bachantier na biso nyonso. Ingénieur Benjamin, lelo bana poto ebele bazolela bazotonga bandaku ezoumela te na kin awa main d'œuvre eza malonga te. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Bon, comme j'ai toujours dit, o ezali na base nango mingi ezali par rapport ya projet. Na conseiller batu mingi bayaka na dossier wana ba bureau d'études. Construire, ce n'est pas un problème ya kozala na mbongo ebele. Non, ezalaka d'abord avoir un projet. Vous allez remarquer que il y a des gens à un salaire par exemple il y a $500, il y a $300, mais alingi atongelo ko coûter peut-être $200,000. Vous allez voir que ceux qui ont ba conseiller ya bien te a ko finir na kotonga ndako wana esila te esuka na niveau moko boye azokoka lisusu te ou bien azu ba problème na ba maçon tout ça. Donc construire d'abord c'est un projet. Avec nous dans notre bureau d'études, ceux qui mutalinga tonga, même si tu n'as pas d'argent, s'il nous consulte, on commence d'abord à lui proposer un projet. Dans ces projets-là, maintenant, il faut avoir volonté. Il va orienter des moyens que ces projets, si ça nous demande $10,000 par exemple, dans les $10,000 à Komona, est-ce que je suis prêt à quoi tamer le koyo? Il faut tout réduire, il faut encore du temps à travailler. Donc, ils ont des conséquences mingi o ezo comme la bande kwebele. Même il y a des diaspora où tous en bango tous yamba bango na bakati ya bureau d'études. Donc c'est ça les premières des choses yango wana vraiment. Heureusement ba détail ya site au place tozali. Merci beaucoup. Ezali ndaku maison d'habitation. Ndaku ya 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain plus garage na kati ya ndaku. Donc c'est ça wana pona par rapport à fonctionnement. Je crois qu'à la prochaine quand on va tout terminer okoya komona ba détails nyonso. Ah bozana niveau nini siko? Tozana niveau ya fondation, tozosala ya fondation ba bloc. Tozana niveau ya fondation, bientôt là on va tokokota na niveau ya élévation parce qu'on se prépare comme je disais toujours que donc construire, il faut avoir quelqu'un qui connaît bien l'économie pour na aiba ko orienter de manière que ndako kende tina suka esila et non pas tokutana na makambo tozokutana na Congo bandako inachevé. C'est ça. So na bureau na bino ba service eza nini? Est-ce que bozara na construction ou bien bokenda rappel au-delà ya construction? Ouais, na bureau na biso tozala ba département belé, tozala département ya génie civil, c'est-à-dire makambo ya construction, pont, forage, route, tout ça. Tozala pe na département ya électricité, tout ça la ranyoso na kati ya bureau na biso. Donc tozala na département ya géométrie topographie. Et ça na kati ya bureau d'études na biso tout ça na ba département moi ebele. Awa pe tozo banda déjà chantier awa na le pango bozo mona mabanga déjà bwakami. Donc je crois que c'est bientôt tozo banda fondation na biso awa. Comme to lobaki to sala la fondation nyonso par rapport à ba moyen ya mutu kuna to sala ki ba bloc a to sala ba moyen long to ki ko continuer ba chantier mosusu. Awa toza toujours na kati ya chantier ndenge kaka to lobaki to ko kuta na niveau ba uti ko beta ba bloc ba brique ndenge bozali komona pour que bientôt ba travaux pe ko banda toujours awa na kati ya chantier na biso.
ingénieur kuna oexplikaki biso baservice oyo bosalaka parceque awa est ce que okoki kokota en détail pour expliquer bandeko baolanda biso chaque service mosala nango ezalaka nini? Oui, merci. Eza aussi eloko epozaka un peu problème mingi na bandeko. Tobandaki liboso na service na biso ya génie civil. Ezali lié na construction. Donc, na génie civil tosalaka ndenge nini? Soki moto aye na bureau, première des choses tolukaka tokoma sur terrain, toyeba ici ka terrain ezali. Soki tokomi sur le terrain, tokosala betide oyo esengeli esalama entre autres études liées ya makambo ya mabele. Maintenant, si c'est bon, tu as une deuxième étape, il y a plan. Il y a plan, tu reçois la plan, tu proposes un plan. Ou encore, il y a d'autres clients, ils ont déjà un plan. Aïe, après si un plan. Biso maintenant, dans le bureau, tu reçois l'étude générale. Il y a plan, il y a structure. Une fois c'est bon, tu peux essayer yango. Il y a simplement le frais d'étude. Là, c'est la première étape. Ce qui te signe ici, na étape wana ce qui apesi frais de titre opesi cahier de charge na ye. Quant à lui, ce cas azali na confiance na biso vu qualité ya musala tozosala akoki kopesa biso ce chantier to ya na deuxième étape ya ko réaliser œuvre tosali comme calcul ou bien akoki kozwa cahier de charge wana aluki d'autres entreprises et réaliser wana na pesi exemple par rapport ya ba marché mususu tozana ngo libanda ya mboka. Il y a des gens qui nous envoient seulement des documents, tout ça, l'étude générale et structure, tout lié. Alors, pour peut-être se déplacer, équipe Mobimba, Kolongwa, Kokendangola, Afrique du Sud, par-ci, par-là, alors il peut travailler avec d'autres équipes où ils allaient kuna, mais biso to stikali juste y a contrôle, il y a suivi, il y a maramto sali, il y a un bureau d'études nationales, Benjamin construit donc bureau d'études et contrôle, c'est-à-dire que sous Karaka d'habitude de soukana contrôle parce qu'il y a aussi d'autres gens oyo bazotonga ailleurs mais olingi tokoma to ça l'expertise ya musalo zo sala là maintenant tokoma to sali contrôle mais to zana biso na exécution te ya misala na yo mais to sala suivi ya contrôle ya oyo salami pona bakaya bandeko ba esukaka bango mbongo asalaki azana ingénieur mo quelque part asengaye combien là nous sommes là c'est par rapport à premier domaine à biso. Il y a génie civil. Deuxième domaine, abisso, tu as na génie de l'eau. Dans le département génie de l'eau, nous sommes basés mingi na makambouitali forage. Makambouitali maï, disons. Donc, dans le quartier où il y a un problème, il y a maï. Tout ça, tu commences sur le terrain, on fait les études pour que maï pour que vivre dans de bonnes et meilleures conditions. Là, ils allaient par rapport, il y a génie de l'eau. Et dans l'électricité, il y a d'autres chantiers. Oyo, totongi yangote, mais il faut consulter biso, tout ça, juste installation, il y a bâtiment. Alors, tout comme sur le terrain, tout ça, l'installation, ce que c'est lui-même qui est dans des quartiers où courir commenter, tout ça, la système, panneau soleil, système photovoltaïque, tout monter, tout ça, tout dépanner, tout, l'électricité dans l'ensemble. Froid, tout dans la carte d'électricité. Quelle que soit électricité industrielle, électricité du bâtiment, tout ça la rayango. Là, ils allaient par rapport il y a électricité. Et pour notre service, nous sommes M. Tikali, nous avons comment on a chantier Moussousou, to continuer le solo na biso kuna, pe ko expliquer ba détail ya ba service Moussousou et Tikali na kati ya département na biso ya bureau d'études Benjamin Constructif. Toujours dans le même site nabiso ndenge to prometaki bino tozalaki kolobela département nabiso mususu ya géométrie topographique oyo ezali par rapport ya ba géomètre donc bango rôle na bango to utilizaka ngo mingi wapi pona bandeko oyo bazosoma nanu mapangu na ba place oyo nanu bakati te izana peut-être zamba totindaka ba géomètre na biso sur place bakokoma ba mesurer bakati tout. Donc par rapport il y a bureau d'études tout ça kolobela
toza wana partout oyo ba chantier na yo ezali na Kinshasa partout. Je crois qu'à la prochaine fois tokozwa te ya kotambola na ba chantier ezali na Bandundu ba Congo na équipe na biso mobimba tokolakisa bino pe par là tokoprofite ya kopesa kolakisa ba chantier mususu na ba photo ya ba point oyo déjà salami et na numéro mususu ekoya nde tokoya kokoma na ba site nyonso oyo déjà ba chantier esili. Donc le conseil tolingaki topesa mukie mpona bandeko oyo ya diaspora nyonso baza kolanda biso toyebi biso nyonso ke s'il y a des investissements oyo mutu akoki kosinvestir parmi de meilleurs eza investissement immobilier. Mais tokutanaka na baka ebele ya bandeko oyo bazali na posa ya kotonga na mboka na biso mais bakutanaki soit na bakuru ya bandeko baesikokaki bango baliaki bango mbongo. En tout cas toza koassurer bino ke nous sommes là ceux qui vont contacter biso pour plus de détails pour la précision ebele et bureau d'études na biso Benjamin construit tout ça na département mobimba ya communication, c'est-à-dire ceux qui ont travaillé na biso peu importe mboko zali okozala toujours informé à la page ya misala na yo biloko tout ezokota na kata chantier. On va vous envoyer des images directes, donc direct, et on met quelqu'un disponible dans chaque chantier par jour au moins pour que ceux qui ont la possibilité ou bien en ligne au moins na misala na ndenge salama directement on vous envoie des images et des détails tout ya chantier. Donc par là tonga kisu ko bakisa par rapport ya bandeko oyo baza ko somba mapangu na ba oyo bazo na ba somba mapangu. Donc l'ingénieur joue un très grand rôle na kati ya domaine wana soko lingi o somba mapangu quelque part. On commence tout d'abord à reconsulter un ingénieur parce que toko aider yo na ko sala betide. Il y a d'autres gens qui se précipiter à ko somba terrain, peut-être le terrain on les a place ya mai terrain moko marécagé. Au moni va proposer aux $300, $100, $30 au lengi ok ko somba. Mais vous voyez que ce que bandaki d'abord ko ka conseil ingénieur, je peux maintenant vous orienter dans domaine na biso ko biso que ko somba terrain ah c'est bien mais t'as la conséquence ikozala tant otokoluka totonga terrain marécagé fondation koluka eliabiso ça va nous demander beaucoup d'argent. Okomona ke okimaki pour $300 mais oyi ko ça la fondation moko boye oyo eye koleka. Mais dans le début soko yaki vous consulter bureau d'études, c'est gratuit ces services là. Nous sommes là pour vous. Je vous assure que c'est gratuit. Ceux qui vont contacter biso mutalinga so malupang toyete kokota na ba affaire ya lupang, on va juste vous orienter à koyeba est-ce que mabelo lingo somba à la longue et kokozaka ba problème, est-ce que eza mabelo à la longue et kozaka na érosion. Donc pour toyeba que à la longue temps so banda projet na ya construction oyeba comment oki ko se focaliser na kati ya domaine na yo. Merci beaucoup ingénieur totambolaki na yo to moni ba chantier bosali rassurer na lingi opesa sous message mo na bande kwa diaspora on rassurer bango penza ke soki baye pa na bino na Benjamin so baye pa na bino na Benjamin construit ba ozala jamais déçu. Rassurer pena bande ko na biso diaspora. En tout cas naza ko assurer bino makasi par rapport ya bino batu za libanda. Majorité aussi ya ba chantier na biso eza ba diaspora bazaki pe na ba problème ou misusu boto kutana nango. Nous sommes là. En tout cas, il y a de confiance. Ceux qui vous ont même na posa ya kokoma sur place. Ya bandeko oyo déjà ba chantier na bango esili. Bazaki na ba problème, bureau d'études d'Akibi bango. Ceux qui vous contacter biso to kotia bina contact boko koma même na ba pays au bazali. Boko zo ba adresse même ya ba chantier na bango ici kezali pour que vous s'assurer que c'est vraiment du sérieux, vraiment du sérieux. Voilà moi mbote na moi ba dondeko balandi biso. Par là na ko profiter mingi ya ko pesa mbote mingi na ba client pe cliente na nga nyonso ya ba diaspora boza tellement ebele hein ba mbote ebele place bozali mbote mingi vraiment pour na son excellence député ya sika honorable Jean Goyi vraiment ya yo ba mbote mingi yango wana mbote mingi encore na honorable député national Jonathan Wata ba mbote na bino mingi bongo sans oublier maire na nga moko Makati Bamungwa, Papa Guy, Bambote na bino mingi, Papa Alain Kuna na français et Papa José bino nyonso, Papa Blaise, Oncle Mike, ya yo yango wana, bongo yanga moko ya motema, Mami Fitu.
Donc ebele Maman Claudiane na Canada, donc na pesi bino nyonso bambote vraiment ebele. Zambe abate la bino asunga bino mingi vraiment place bozali.